fondateur. Voilà, Simanaye. Comment la bango bakoya kona? Tozali na Tata Moko. Kombo na ye Tata Reynolds. Mais papa wala ye wana. Ya bana ngona na Caraïbes zikobo bi Reynolds abi no kombo na ngai timo de kele. Yango wana ye wana na mwasi na ye mama Ana azali koya. Fafa betona na bango bishi. Débrouiller na lingala oyo zali komona zali ba Kimbangu nyonso baye kotala bino pona komona bino epi pona koyoka yo pamba te ozali mwana biso kenda kona tobosa na yo siko zongeli biso ifo toyoka mongongo na yo. États-Unis d'Amérique, pamba te église Kimbangu est implanté aux États-Unis d'Amérique. Et puis, Ndegena Lobaki, papa David Ige, Azalia Wayazali fondateur African Family Reunions. Et puis, maman, tata la maman, Dimonekende, Raymond Anne, Bangope Bazalia, Yangwana Topesi, micro, la papa George Harris. Kimbanguisme, oye! Kombo na enanye! George nani? Alors, soko wakena ndako lobi kombo na enanye mwana kumba nina etakaka George Harris. Toyoka ni si kombo yoka mongongo akoko na bino akeda soko mbula boni azongeli bino. White. Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! Kimbanguisme oye! I greet you. I take your welcome. And I take your love. And as soon as I am finished taking all these, we go to work. We have come because there is something special. There is something special here in Kinshasa. You have a history here. Bozali na histoire awa. You have a tradition here. Bozali na tradition awa. That tradition is a tradition of excellence. Tradition wana ezali tradition ya bosembo ya makoki nyonso. You must give this tradition to the rest of the black world. Esengeli bopesa tradition wana na mikili mususu ya bato mwindo yetikali. And you must give it quickly. I come to you from Atlanta. Esengeli pe bopesa yango noki. Ngai na uti na Atlanta na yepa na bino. Young people in Atlanta need you. Bilenge na kati na Atlanta bazali na posa na binu. They need you because they have been deceived about who is God. Bazali na posa na binu parce que bango bakiti na se na tina na koyeba te nzambe azali nani. For one moment, remember, Dr. Martin Luther King Jr. said that he may not go with us to the promised land. Bokanisa mwa muke matin
Martin Luther King Jr. na États-Unis alobaka ete mbala mususu ye akokena na biso elongo te na mukili ya elaka. But we would go. There would not be a place on this earth, but there will be a promised land for black people. Biso tokokende tokokoma